bakimisa ye na internet. C'est ça qu'on appelle Covid-19. Basakana kana Covid-19 T. Danger de mort. Esprit de mort qui est égal à danger de mort. Esprit de mort alors, qui est égal danger de mort. Au tété la lobby, yé aza Covid. Esprit de mort qui est égal danger de mort. Boyo kabien makambo wana azoluba. Esprit de mort qui est égal à danger de mort. Ndenge zaboye na comme na prometa kibino ke na ko sepelisa bino na olamba ba bombe bele. Ba rando ya makasi ezo ya na ndega blagite. Partout barando ekozala. Pona tomboki na zana kanda. Nanu nazala na kanda te me partout barando ekozala. Pona tomboki na zana kanda. Donc dans monde na ye azo animé en fait galerie. Nakacha monde oyo ye avant naka. Boyo ka ye bien. Manuel Kitoko. Boyo ka ndenge nini otete la zoloba. Nakacha monde na ye. Donc il faut monde et moto est allumé. Si vraiment moto est bien. Pour la nini otete la abenga ba sœur na ye tinamboka. Ou ba sœur na ye à poto. Ou ba sœur na ye États-Unis. Ou ba sœur na ye makila moko ke non. Boya ko edenga na rano bino pope kota. Pour la nini a choisir Manuela. Alors que Manuela a sa sœur na ye. Bavana ka en face, yena Manuela baza en face. Ndenge nini yo o choisir leki na yo ya quartier, aya ko la rando. Toi en fait ce que tu devais faire toi otete là, o loba na Manuela tsika. Ndenge bato toi va kopima ngai. Mais toi tu as dit que non, tu es fâché. Il faut esala e moto e pela. Wana mwana mobali azoloba na bana basi. Eh, ba fille. C'est mieux bo la rando entre bino na bino basi. Oyo azokota oyo ako mema bino liwa. Esprit de mort égale à danger de mort. Côté bana basi baswanaka. Soki mobali a koti. Et ça la ka toujours mbeba. Parce que mobali a une facilité à côté ka moto. Ke bana basi. Biso basi ota toujours peureuse. Ni bali basi la ka bango peureuse te. Bino mozo ngoli seki. Mais makambo azo loba, il faut que yo kango na discernement. Manuela a sa sœur nangai. Ye nangai en face, ndako na ye nanga en face. Donc, moi na mobali alinga a encouragé sœur na ye ya quartier. Mais ba sœur na ye moko ya maman moko tata moko a bombi. Ba cousine na ye a bombi. Famille na ye mobimba a bombi. Alingi a salir na ninde Manuela. A encouragé Manuela alors que Manuela a sa maman bana. Ce qu'il devait faire lui au tété là, étant homme. Alinga lo na Manuela, arrête-moi ça. C'est ça que l'homme dit à la femme. Yeboyo kanan makamwana otete la zoluba. Dans équipe na ye, donc yé mota azo simba équipe. Dans mon bali en tête, basi na sima. Mais qui sait que non makamwana azo loba na vidéo, il peut le faire la nuit. Équipe, quand on parle de l'équipe, on rigole. Mon équipe est forte, mon équipe est cassée. Mais yo, aussi, le Mama Kamoya, équipe comme le Nouveau Testament, côté Ozakuna, esprit des morts, comment on appelle ça? Otete là. Olingi, o dribble banabasi angana. Olingi, o salabango babi. Ozana kacha monde, ya molili. Olingi o dribble Manuela, o kosa Manuela. Manuela asa la pagaille na vie na ye. Manuela asa na bana 4, 5. Yo koto zakuna, kaka madungu na madungu. Kaka madungu na madungu. Nga kote na bana na sali rando, kaka nde ba bato na ba naona mivek ba message, ba nina mayingidi, leso, bato tout, ba taji Scott, nani apesa nga conseiller. Mais yo mobali, sœur na yo a quartier en face. Oh lo bana ki non. Kende na feu. Kende ko sala feu. Alors que yo moko na ba sœur e basi. Oza na ba sœur. Oti na bangote. O soisi de Manuela moto aza na ba na 5. To kende. Tout na kumi na kanda. Alors partout qu'il plaît qu'il neige, ya rando makasi zo ya na ndinga blagete. Vous allez comprendre. Moto akopema azate. Pour le moment trop c'est trop. Moto akopema azate. Donc c'est lui qui commande. Pour le moment, rando, il faut ezala. Moto akopema azate. Donc, yé alobi, il faut moto epela. Vous vous rendez compte? Et, bino mozo yo kango,
ezo sekisa bino bozolo bakese eza game moto wana azolo bafo moto epela ye azo animé soki moto ozo epela otika ba fille ba pelisa moto na bango yo koko sala ba commentaire na ndongo mosusu mais toi tu dis que non il faut moto epela mwana mobali donc moto epela na kasha ndako Manuela kote bana baza bana 5 olingi moto epela na kasha ndako Manuela oyebi ke Manuela kota sa kuna azana bana soki rando ezopela na kasha ndako pe ezopela azana bana 5 ngata ngaba ko pela awa nana papa azo edenga yini ani nana ngama ko da calculer ba heure est-ce que Manuela aza comme les autres personnes elle est comme moi non elle est comme les autres non il faut moto epela yo olala kitoko o sepela ndingo le bina ba vidéo na tango ba sona na sepelaka donc o utiliser ne Manuela mama bana pour afinga mama paradis moto ya monene donc olingi moto ezala monene pour que yo o sepela ozala bale kite na bayaya te benga bango pe ya kosala randoti pour que Manuela pema ah mama même que ça veut que non noir ndom na chima imbe. Quand tu vois les autres communautés les frères ils viennent ils disent non mes sœurs nazo bona kaka bongo kaka mais ya ba congolais mama boyoka parce que Blandine Osako a ça quitté déjà sur le terrain. Blandine Osako a ça mot à dire. Anel Ballon d'Or a ça mot à dire. Mandi Banen Soki et Voloko Keba na ba commentaire aux autres. Et Keba Moutounion surtout. Vous allez comprendre. Ah. Hein? Donc c'est donc il y a une dame qui a écrit, qui a commenté, elle s'appelle Mondi Bambin et Voloko. Elle a lobby, elle a dit. Donc, au tete la kema fumbe. Olingi basi, ba fingana, ba mama na bana, ozalaka ndoki. Donc, olingi basi ba fingana ka mama ba bana, yo ozalaka ndoki. C'est pas ce qu'elle a dit ou je vois pas bien. Et au tete là, olingaka, olingaka basi, ba fingana, ba mama bana, ozalaka ndoki. Wana, commentaire, fimoko aïko koma. Moussou à lobby boy. Qu'est-ce qu'elle avait dit? Donc on va venir de toute façon. Moussou à loba qui non. Donc yo olingi. Donc yo olingi batoba koufa. Vous allez entendre. Je vais lire ça après. Donc, la journée au Kolongola lineti wana. Ah, makamba manete angonga na yebisa kabino tetela ke mafumba somba keloko moko te asomba ka toujours ba biloko ibele quoi. Hein? Donc ce qui makamba manete na changeaka. Hein? Bon, exact question moko banal mais ngana changeaka malgré tout naza na mesawa. Ben itondi tokende na 20 na le kisango. Tokende na 20. Tokomi na 20. Non, attendez. Que je retourne à 20. Non. Voilà, on reste ici. Ok. Aujourd'hui, Lina Machuda a lobby boy. Yé a commis allié Manuela Kitoko. Donc Lina Machuda a commis si Manuela Kitoko landenga blagite a commis si nanyo yo métis kayenne et bonga moko vienaye. Mtu ayanaye. Le choix est clair. Blandine Osaka outi pe ko ça la déclaration officielle naï. Boyoka qui très bien. Alors le choix est clair. Et donc ngana yebi susute. Soko vi pesa Blandine Osaka o vi Lina Machuda o vi nani qui c'est ce soir. So équipe wana na koleka na kati ya rando. Donc quand ndenge na yebi sa kibino ke ba bombe za ko se préparer. Donc il comme so bombe partout. So ser wana Hollande a Kimit. Bozongi sa ser Yolande wana ya peko alias mamingeni yena kijingi na yo modero bazonga awa bazonga nde awa nano yo ya sonite awe Bella Manuela ciao otala ngali susite Bella Manuela atie faux commentaire awe za chez otete la kema fumbe toujours na ndenga système a bloqué ici quoi atie commentaire oui bino makambo ya mi José était ki binoté donc
Na kati rando, va piquer que mi José Mbeli. Mi sous va besoin de le la game, au jeu. Quand ça va arriver, c'est là où vous allez comprendre qu'ils a jeu. Makamo ya mi José Moto Chuba Kimbeli. Et tel qui binoté. Na kati rando, ça veut dire 5 ans. Ba Chubi Moto Mbeli. Mi sous va en prison. Quel jeu? De quel jeu vous parlez? De quel jeu vous parlez? Moi-même, j'ai fait ça, j'ai vu la rage envers l'adversaire. De quel jeu vous parlez? De quel jeu vous parlez? Rando. Il y en a qui sont morts aux États-Unis en live. Montazo, c'est la vidéo. L'autre là, Aouchikuna Aïe, a Béché Massassi. Rando na États-Unis, Bato Bakufaka. Qui vous a dit que non? Et ça game. Qui vous a dit ça? Non, vous avez dit que non, Rando et ça game, on a Bato Bakufati. Bato Ming Bakufaka na États-Unis. Oui, parce que vous êtes dans votre monde. Vous ne comprenez pas que non, Rando, il faut pousser mon tonaliwa. Toyoka. C'est précis, ma toi. Zelanga tango na kokota les news mondiales. Merci. Kuna ndeti ko to kritikaka to fingaka. Mais awa oye yoka kaka makambo nga na oloba. Donc ko lekiza tana ote ya ko bisa faux compte na ye ko ofingo tetela pour obima. Non, ko bima te. Obima te. Blokis ciao, bela manola kena ye. Qui encore? Who is next? Il est content. Who is next? Who is next? C'est quand vous allez entendre ce qu'il va dire. Bato balobi ke biso to tema makambo ya nini ya mi José te. Alors makambo ya mi José ezaboy. En tout cas bato soki bolingi bo vivre longtemps pona bato baboyi kokufa bozala bato arando. Soko za mutu arando okufa no kite. Omoni ndenge ezaboy. Kaka bato malamu ndi bakufa kanoki. Bato mabe bakufa kanoki te. Alors biso bato arando toza bato masumuki. Tukukukufa jamais. Est-ce que bino bosi boyoka banda rando e banda? Banda rando e banda ke mutu moka kufia. Mais combien de pasteurs basala nzambe bakufi? O bino boyebi. Mais est-ce que bino bosi boyoka ke mutu? Donc selon lui, bino boyoka ke non, depuis rando e banda, moto asi akufi. Est-ce que non, est-ce que vous avez bien film? Est-ce que vous avez bien film? Ndenge azo parler bino en parabole. Ndenge azo yebisa na bino ke non? Bato ya rando bakufa kate. Bato wana bakufa kene bato wana basala ka rando te. Donc depuis rando e bandaki, est-ce que moto asi akufa ki déjà? Boyo ka ndenge moto azo loba en parabole. Parce qu'on n'a pas tous la même conception. Boyo ka ndenge moto azo loba. Bato ya rando bakufa kate. Donc, vaut mieux osala rando au finga pour que tu kufwa. Boyo kama kabwana zoluba. Rando akufi. Pourquoi? Parce que bato rando ba bato mabe. Bato mitema mabe bakufa kano kite. Donc yo suko lingo vivre longtemps. Sambelanza beaucoup mon rando yen. Donc ba rando yen bazaka ba longue vie. Donc bato rando oyi parce que jusqu'aujourd'hui nzambe na ndenge ka nzambe na mitema na mama azobatela bango nanu bosi boyoka jamais talaka ka rando ndenge wumbeli mais jamais bosi boyoka ke mutu rando akufi mais nako kontelele bino bo talaka ka ndenge rando wumeli moto nanu akufite. Donc selon lui, comme rando wumeli moto nanu akufite, pour que y atika rando, il faut moto akufwa. Est-ce que vous comprenez yango? Rando wumeli moto akufite. Donc ça veut dire que non, Manuela continue à finir Chantal, si moto ka okufwa, après et à kotika rando. Manuela, si tu es sage. Manuela, si tu, ça fait la deuxième fois que je parle de ton nom. Si tu es sage, regarde d'abord tes enfants. Ne passe pas ton temps derrière Chantal. Écoute la personne qui t'anime. Ce monsieur qui veut t'utiliser. Le feu sur lui. Le feu de la maman de Manuela sur toi. Le feu de la mamie de Manuela sur toi au tété là. Prends tes sœurs à toi, tu utilises pour le rando. Pourquoi Manuela qui a 4 gosses? Alors que c'est toi qui devais dire à Manuela, ça va dire 5 ans, il faut que tu arrêtes. Bon, est-ce que Moïndo a se comporter? Franchement, je vais passer mon temps ici à parler. Hey!
Et quand nous avons un côté, non, qu'il n'y a oloba. La dose va parler, en tout cas, franchement, hein. Mais comme c'est pour une bonne cause, je vais parler. Tous les jours que Dieu me demande de parler de ça, je vais venir ici parler. Chaque jour, s'il me dit que chaque jour, vas-y, je vais venir ici vous parler. Combien de pasteurs basala nzambe bakufi veut dire que quelque part nzambe azo sepela na rando. Parce que les rando c'est la culture congolaise, rando c'est notre. Nzambe azo sepela na rando. Donc ils ont nzambe na ye Lucifer. Nzambe na ye. Bon moula côté nzambe azo linga pagay, bino bana mama boyo kananu bien. D'un autre côté, nzambe azo sepela na rando. Bino bosu bobona madouela. Toi qui pries, tu as déjà vu là où Dieu azo linga pas problème. Côté bana bazo swana, côté bana baza basesprit bana baza. Wapi côté olingi oye o muyoka ki diako non nzambe azo linga rando. Oyo c'est pas nzambe. Yo zo kango nzambe ya yo nangai. Eza nzambe ya yo nangate. Eza nzambe ya ye. Nzambe ya otete là. Il est content Manuela. Nzambe ya otete là aza content. Otete là a content. Nakacha monde na ye. Nzambe na ye aza content. Donc lui il veut appeler Manuela. Il faut que Manuela reste. Alors que lui-même otete là il a des sœurs. Soki ayebi que non rando eza bien. Pourquoi pas à benga ba sœur na ye maman moko papa moko ou ba propre cousine na ye kota papa kota maman boya ko aider Manuela na rando. Pourquoi c'est lui qui anime? Alors que son rôle c'était de dire à Manuela arrête. Pense à mes nièces et neveux qui sont à la maison. Non. C'est lui l'homme, il est il est tout pygmé. N'est même pas côté à Outa. Hein? Aya qui poto na nzela ya Lampedusa. Hein? Le boto lokola otete la boy nanu otako pesa otete la visa. Otete la nanu otako pesa wote nzama ko pesa visa moto lokola yo boy. Fouteur de trouble. Yo aya ki na nzela Lampedusa. Ba mboma wana bandoki wana bakangami yo na nzoto. Oya na poto osala désordre. Tango basi baswa na kamobali akota kate. Mobali rôle na ye ayakaka aloba ou asala ba vidéo ba sexaka bato. Basala ka ni bongo ni mibali, vrai mibali. Bakota ka barandu te. Soki ezalaki mwasi da yo, ndenge modèle kwa sala bozo finga modèle bozo finga mwasi, oui. Mais yo na kacha basi, oya ko encourager basi, yo osala en tête. Alors que vrai mibali soki basi bazo swana. Surtout ozo le bakeno Manuela a sa sœur na yo. Toi ce que tu devais faire toi c'est dire à Manuela arrête. Mais yo ozo continuer ozo le bana Manuela salarando. Maintenant bana ozo penser la bana Manuela. Otete là. Ozo la kandoki. Otete là. Non. Frère à quartier ozo penser la son à quartier té. Ni on va le bato wana basala ka biso mabe basala toujours proche na biso. Et c'est là qui est vrai. Donc comme yo oyebe côté famille Manuela bazalaka donc yo olingi osala nini osala li kopa ya rando comme ça ce que olingi olekisa Manuela oleka na côté famille bango parce que oyebi côté famille Manuela côté Manuela kola oyebi côté okoko te quand même côté Manuela na joie na denga rando so na lingi na baby sa Manuela na kola yebi famille na bango na côté ka Manuela kufwa balo bakirando ezalaka bongoti o côté na so sa leader na komi leader à groupe. Et après on a oteka bana Manuela moko bana okufa. Après on a oteka Manuela yemoko Manuela kufi. O Manuela beli liboma. To démasquer yo. Oh, Manuela finga paradis. Manuela finga mama paradis. Manuela leka finga mama paradis. Yo kabakuna paradis. Paradis asali boye. Yo moto benga mama na yo ko sala randuti. Culture, qu'il plaît, qu'il neige. Hein? Vouloir ou pas. Rando, c'est notre culture. Bolinga, t'es parce que boza banini, Tout coupé. Tout les cas. 27. Moi, na mobali azandoki. Otete là, Ozandoki monene. Un frère du quartier qui anime sa sœur du quartier de faire le rando. Depuis quand? Otete là, Ozalakandoki.
soki olingi osala rando comme yoza mikie bongo loba na ngai na peso string na peso string o lata na body na pantalon comme kana toza taille moko comme ça mokie lokola moi pigme moko boy comme kana toza taille moko oza mikie donc bilama na ngai kokota yo na peso string na prêter talon na string na prêter talon na string o lata ok comment on appelle ça na Paris ok na Paris on a ça là dans ça là qui nduma kuna ben oui. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalanga Elengiakomba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amayandanje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalanga Elengiakomba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amayandanje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour na bakalanga Elengiakomba Congolais TV vraiment ngamo na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amayandanje donc bakisanta longola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.